Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV. Merci beaucoup Ndeko Balandi Boyima la mona programme na biso ya butu ya mokolo mwa lelo to zali na sengo mingi koyeba ete bozali beli bozali kolanda biso na tango oyo lelo to ye tokobeta bongo masolo ya voyage to visite ya premier ministre mama Judith Suminwa na mboka Nkamba kasi na yango tokokende nanu na discours na ye maloba nini alobaki na bokomi na ye po ete tosala analyse pe topartage yango biso nyonso to elongo. Samboti ya lukumu ya esengo ya bolingo na mama na biso na kombo misatu ya bole na kombo tata ya mwana pe molimo sante. Veuillez vous asseoir maman. Sikaboye ba presse bombe la maman micro akozanga mwa liloba kopesa biso bana na yete. Sa divinité papa Simon Kimbangu, chef spirituel de l'église kimbangiste. La tata ba maman Pampangi Kiambote Kieno. Kiambote. Vraiment c'est un honneur pour moi et un réel plaisir d'être de nouveau ici à Nkamba, mais c'est la première fois que je suis ici en tant que première ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Je suis venue ici avec la délégation qui m'accompagne et c'est un honneur pour nous d'avoir pu bénéficier de cet accueil de la part de Papa Simon, chef spirituel, sa divinité, ainsi que de vous tous. J'en profite aussi pour vous remettre les salutations de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui évidemment m'a donné l'autorisation de pouvoir me rendre ici dans la Terre Sainte, en Nkamba, et il vous remet toutes ces salutations. C'est un réel plaisir parce que, comme papa le sait, j'ai eu deux ratés. La première fois, je devais venir, j'ai pu le prévenir au moins 2-3 jours à l'avance. La dernière fois, j'étais déjà à Lukala, Kimpese. Ce matin-là, on m'a annoncé qu'il y avait ce problème de tentative d'évasion de la prison de Makala et ça nécessitait que je puisse rentrer immédiatement sur Kinshasa, raison pour laquelle vous n'avez pas pu me voir ici et j'en suis extrêmement désolée, mais comme papa le dit toujours, le devoir, quand il appelle, nous n'avons pas le choix. Et donc voilà, aujourd'hui, je suis heureuse d'être parmi vous. J'ai vu cet accueil et vraiment, ba papa, ba maman, ba ndeko, eza esengo makasi pona biso. Esengo monene na ye na mboka ya ba koko na ngai, na ye lelo sur la terre sainte de Nkamba en tant que première ministre, première femme, première ministre de la République du Congo, ressortissante de cette terre, et c'est vraiment un honneur et une fierté pour moi. Je vous remercie.
Na linga na ye basuki batata bazali, maman pe bazali, jeune pe bazali. Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Kamboye, Kamboye, Kamboye. Batataoye, Batataoye, Batataoye. Bazali, Bamamaoye,
Ba maman ye. Ba maman ye. Bazar resikate bazali. Ba jeune ye. Ba jeune ye. Ba jeune ye. Je peux ma jeune, tu as presque une sonio soin. Et où est? M'embasier. Bilo via couler. Yagalala. Et c'est Robi et c'est Roté. Qui est ce voca, qui est ce coué? Ça y voca, ça y coué. Nous les d'accord, se va. Ah, lycée qui est en commandement, ils ont la somme. Bisognos tosane kwa senga. Tomoni bawewe tomoni te. Tomoni mokonzubie tomoni te. Tosepeli bia tosepeli te. Diloba na ye alobi aye kotala bakoko na ye. Toyoki bia toyoki te. Ah, dikama monene. Je peux te sepeli nango. To sepeli bia to sepeli te. Bobangi atata Nzambe ezali nini? Liboso towelela nini? Oyo etikali nini? Azwi bi azwi te. Akozwa bi akozwa te. Bobangi atata Nzambe ebanela mayele. Towelela liboso bokonzi ya likolo. Oyo etikali ye moko akopesa. Bango nyonso baye awa. Bokonzi nyonso eutaka na tata Nzambe. Biso tosepeli mingi. Yango tolobaka tosala leta. Bongo bia bongo te. Epai touti toyebi. Epai tozokende toyebi te. Po balobi ke mokili mobimba bakoya awa. Oyo ngatanga mokonzi ya leta azala ambassadeur azala nani. Auti wapi? Leta fo yeba. Avant kota. Ezaka bongo bia bongo te. Wana ezali assurance. Pona biso tolandi tata Simon Kimba. L'État souvient lobby, oui. Biso peto sepele. Makambo wana nde bapapa baza kona kosalela ngo makasi. Yo moto soki l'État yebi yo osengi nzela kokisilo nzela oye awa. Biso foto yebake l'État apesi nzela. Oyo etikali tokoyoka ngo lobi. Toyokani ya? Pour likolo nazomona meteo soki alingi nini na yebite. Azela bi azela te. Azela nani? Meteo alobi tolobaka biloko. Soki mbula eza te kobeba. Azela nani? Pas moya bimaka, on dirait changement. Ben ni balubi ozela. Bayoki. Pour la moni si pigeon balekiao. Si na barangu ya mabe. Donc il est comme lelo dege mama ye libiso. Maman mouille en a 21.
Yo papa Kimbango. Na mulongo ya musala na yo. Olobi nini po ba mama? Réponse à papa Kimbango olobi tala mama Mikal azananga wana. Mama bien mama te. Elakisi ke na mama na tata Nzambe alobi tosala. Eza na leta, eza na mangomba. Ba mama pasteur bazali bi bazali te. Ba mama selo bazali bi bazali te. Ba mama mutei bazali bi bazali te. Tukendaka ensemble. Mabeto malamu. Voilà. Yango tolobi lelo Nzambe akanisi biso mama mpe aye biso tomoni ye ye mpe alobi na ye otala bakoko na ye tokotambusa ye mpe otambusa ye te amona papa Kimbango esika azali amona mama mwe esika azali amona mpe bapapa esika bazali atala mpe 4 d'Afrique atala mpe atala te carte wana d'Afrique elakisi likambo monene mpo Nzambe alobi yo moto mwindo nga moko Nzambe nalingaki ozala na Afrique yango bi yango te biso bajeno na biso kaka ya kofukama akokisa bilaka na biso ndenge akanaki koloba ke tozongela place na biso ya liboso yango bapapa balobaki tosenga makasi tozongela place na biso toyebi yango mpe toyebi te donc koma na place wana bitumba eza ebele na nzela tobala eza te ngine yemboza mikile ndi wa Kongo mama na lobi ni ngine yemboa mikile ndi wa Kongo ila kisiri bamuta pese mikro ngana yogite Okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre. Merci tata Molimo Centre le kopesa biso liloba. Lisese oyo papa mokonjabule mokonjalingomba auti koloba na Kikongo elinko ba ete oyo akedege bokila soki azala mbwana ye akoyi kolia bana nkoite papa te mbwana ye azali ye nde azali kosala sécurité na ye lokola biso tozali na mama mokonjela biso tokobanga eloko te lokola tozala Nzambe na biso elonga eza na ngambo na biso na kombo tata mwana pe Molimo Centre amen. Bon ngana yebaka te sikoyo nayebi po nzela tozokende bitumba na bitumba oye Nzambe akolongaka Nzambe akoyaka te yango wana balobi tosambelaka mingi po tokóma na esika wana biso tozali sir na Nzambe na biso po ye alobaki yango pelo oyo nayebi te nalobi mais après midi ake na ye boyoki ye soki akei akozongela biso te akozonga banda koya kasi banda kobeta batata yoka bamama basepeli bamama oye ayebi aye te nayobi ya bino glorité epai ya bamama
Oui, bien de mon salade. Andimi. Ceux qui, maman, j'ai 10 000, il y a 5 000. Mais on va payer ça dans combien? 15 000. Ok. Maman, vous demandez la rapace. Vous avez fait l'action. Bon, maman. Le soutien. Oh, donc il va pouvoir rapidement mingi alors. Donc la civile vous avez nani? La responsable. La toro boutique qui? Merci beaucoup. Ah, moi, moi, il est bien. Ah, la Monique, météo à Kenaye. Dikongalelo, Tobo Sana Mote, Ponanini, Zamba alingi biso mingi. Et salami ndenge mama mouye la loba na 21. Papa qui m'a pas l'obité, maman peut pas aller. Tomoni yango. Mondele encore mamuto mouye, muto mouye encore mamunini. Pona nini la loba ki bon. Pona nzoto bi pona nini. Musala toujours yango te. D'accord. Bon, ngapi na lobi mingi. Oye etikali lobi tokoyoka yango tosengi biso nyonso lobi dimanche nakokende na ye na makambo nyonso eleka na kimia ndenge bapesi biso programme tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. La voie n'est pas navigable, ils ont pris les trains. Ubundu Kindu, c'était par bateau. Il quitte Ubundu à bord du bateau. Avant d'arriver ici à Loa, et c'est Papa Simon qui va s'adresser aux arrêtés en ces termes. Il va leur dire ceci. D'ici peu, vous allez rester, mais moi, je vais poursuivre mon parcours. Et c'est là il va leur dire que vous devez préserver la langue qui Congo et de prendre ça à vos enfants. Pourquoi parler? En tout cas, qui est Sigibeni, qui est Angolo, qui est qui a mon maman, tel que ma maman, Martinique. Dotoza pour se préparer. Parce que maman Mouilo. Lelo oyo yaza ko lobana mikolo ko ya yango lelo to moni se réaliser na mboka na mbala ya liboso mbala ya yambo mwasi azala na mutu ya gouvernement. La visite du Premier ministre pour nous c'est un réconfort pour l'église Mangis. Merci beaucoup technique na Elima Bouti Koche la biso ya message ya tata Fumalongo Papa Simo Kimbon Kiangani Mokonzi Lingomba tolandi yango na bokebi nyonso to ndenge tolobaki na ebandeli tozali bongo totie bongo téléphone ouvert benga biso na 097 22 87 423 toza sur WhatsApp appel normal T donc sur WhatsApp plus 243 97 22 86 423 plus 243 code RDC 97 22 86 423 donc tous les bons qui ne malem tolanda ki bongo message à maman ministre première ministre maman Judith Souminois message nae aloba qui était aye na mboka ya bakoko nae et aye a profité à Zoua Mapamboli. Message na premier jour oyo akomaki na Nkamba Eluselemi parce que akomaki bongo samedi le 21 décembre 2024 de dimanche
asambelaki elongo na kati ya nkamba ya Yelusalemi nde azongaki mboka Kinshasa na dimanche après-midi. Donc biso na bino tokende malembe po ete toyeba visite ya mama ministre ezali na apport nini na Lingomba pe na mokili na biso to na RDC. Nde na yango benga biso na plus 243 97 22 86 423. Tozali kokende bongo malembe toko landa bongo ndenge mama premier ministre akomelaki biso na mboka nkamba. Accueillie au pied de l'avion qui l'a embarqué partant de Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa est arrivée en Nkamba, Nouvelle-Jérusalem vers midi de ce samedi 21 décembre 2024 par le vice-gouverneur de province Prosper Ntela, représentant le chef de l'exécutif provincial en itinérance dans le bas-fleuve, mais aussi du président de l'Assemblée provinciale Papi Mantezolo, ainsi que quelques députés nationaux et provinciaux élus du Congo central venus pour vivre l'événement. De l'aéroport à la résidence officielle du chef spirituel de l'église kimbanguiste, la première ministre conduite dans un cortège dans lequel se trouvaient plusieurs personnalités politico-militaires et quelques croyants de l'église a été ovationnée sur son passage par le fidèle kimbanguiste. Prenant la parole devant la résidence où les décors étaient plantés en présence du vice-gouverneur, Judith Suminwa Tuluka s'est dit fière et honorée par l'accueil chaleureux lui réservé. C'est un honneur pour moi et un réel plaisir d'être de nouveau ici à Nkamba, mais c'est la première fois que je suis ici en tant que première ministre chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et c'est un honneur pour nous d'avoir pu bénéficier de cet accueil de la part de Papa Simon, chef spirituel, sa divinité, ainsi que de vous tous. J'en profite aussi pour vous remettre les salutations de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui évidemment m'a donné l'autorisation de pouvoir me rendre ici dans la Terre Sainte. Naye Namboka Yaba Kokonangai en tant que première femme, première ministre ressortissante de cette terre. Le chef spirituel de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani, ému de cette visite officielle, a jugé cette journée bénie par Dieu et promet de faire savoir à son hôte les secrets de la prophétie dite par sa divinité Simon Kimbangu en 1921 sur l'homme noir. toela liboso bokonzi ya likolo oyo etikali ye moko akopesa bango nyonso baye awa bokonzi nyonso eutaka na tata nzambe yango tolobaka tosala leta. La journée du samedi 21 décembre était uniquement culturelle, au cours de laquelle toutes les délégations présentes à la Terre Sainte ont été présentées et dimanche 22 décembre sera consacré au culte et à la remise des présents. La chef du gouvernement et les vice-gouverneurs de province Prosper Ntela, ainsi que toutes les personnalités présentes vont quitter Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, après la visite.
Merci beaucoup technique. Ndenge tozali kolanda bongo tolobaki ete tozali bongo téléphone ouvert. Oyo nyonso to azali na suggestion azali na likambo to akoki kobakisa akoki kobenga biso na numéro oyo ezali affiché na écran plus 243 97 22 86 423 plus 243 97 22 86 423 ou soit au komeli biso kaka na même numéro ou soit au bengi biso sur WhatsApp. Nalingi nalatisa bilongu ya mokili moyeba bino yango natuni bino soki bobongani. Nalingi nalatisa bilongu ya mokili moyeba bino yango natuni bino soki bobongani. Mibuka maya tata kisolo kele fokide. Mibuka maya tata jano nana fokide. Mibuka maya ngai ngenda kutima febelemi. Nani aye bikomba ngai kibangu na kokaka mutano. Ata mwana ata banjelu na likolo maya bisomete. Yango bana na ngai bosala keba. Ata mwana ata banjelu na likolo maya bisomete. Yango bana na ngai bosala keba. Mibuka maya tata kisolo kele fokide. Mibuka maya tata jano nana fokide. Mibuka maya ngai ngenda kutima febelemi. Nani aye bikomba ngai kibangu na kokaka mutano. Ata mwana ata banjelu na likolo maya bisomete. Yango bana na ngai bosala keba. Ata mwana ata banjelu na likolo maya bisomete. Yango bana na ngai bosala keba. Nakoya ebombelo bozali kotonga baebi yako. Izali nakoya mabongami ya bilaka bana nanga. Nakobangela na bino na ndako nanga basala keba. Mibuka maya ngai fuma longo. Nakobangela na bino na ndako nanga basala keba. Mibuka maya ngai fuma longo. Nakoya ebombelo bozali kotonga baebi yako. Izali nakoya mabongami ya bilaka bana nanga. Nakobangela na bino na ndako nanga basala keba. Mibuka maya ngai fuma longo. Nakobangela na bino na ndako nanga basala keba. Mibuka maya ngai fuma longo. Mibuka maya tata fuma longo. Tosepela, tosepela mibuka. Mibuka maya tata fuma longo. Tosepela, tosepela mibuka. Mibuka maya tata fuma longo. Tosepela, tosepela mibuka makota na makota. Yotaka fuma longo. Akutuza bino, kufabiza mena bino. Bana bopanga te, kaide kena kodi musantu. Oye bisa bango, kaide kila kunyangani. Mikini na mikini, yotiko ya nakama. Akutuza bino, kufabilo ni musantu. Bana bopanga te, kaide kena kodi musantu. Oye bisa bango, kaide kila kunyangani. Moni momo santu. Mibuka maya tata fuma longo. Tosepela, tosepela mibuka. Mibuka maya tata fuma longo. Tosepela, tosepela mibuka. Mibuka maya tata fuma longo. Tosepela, tosepela mibuka makota na makota.
misala o mundela bande kosala biso pe bayindo tokosala yango makambo o mundela bande kosala biso pe bayindo tokosala yango. Donc adage wana elakisi bongo pambate na kala toyebi ete RDC ezele bon kotambolisama epa ya mindele kubanda gouverneur kita kuna nyonso tuna se mindele na mindele na armée mindele kasi tata Kimbangu apesaki elaka ete mikolo koya tokokoma indépendant biso moko tokobanda kotambolisa mikili na biso ezalaki pasi mpona kondima na ntango wana pamba te mundele azalaki très sévère e bato mwindo na pasi wana souffrance wana ndenge elekaki bazalaki sire te ke un jour mundele akoki kotika ete biso pe toyevre na ndenge na biso kasi liloba ya Nzambe atako ewumeli suka ekosalema nde toyaki komona na 1960 le 30 juin Congo ekomi indépendant toyeki kozwa premier président oyo ya biso papa Joseph Kasavubu. Toyebi ndenge papa Joseph Kasavubu azwilaki bokonzi. Papa Joseph Kasavubu azalaki moto oyo babombaki na bonzambe ya tata Kimbangu. Tata Joseph Kasavubu
azalaki mutu oyo bokonzi na ye ewutaki epai ya tata Kimbangu. Toyokaka yango na bahistoire. Toute kolanda kala mingi te bolimbisi ya famille ya papa Kasavubu na ndenge bapapa Diangenda batindelaki ye asalaki makambo ndenge mususu. Au contraire, bayebisi kuna na table ronde bakotuna yo ba question, bakotuna yo bolingi bozwa indépendance, lingomba nini ekotambolisa mboka na bino. Ye oli alobi église kimbangiste, alobi église catholique. Or bapesaki ye déjà ba réponse. Ceux qui batuni yo bongo lobaka tozali na lingomba ya bakoko na biso église kimbangiste. Kasi ye na soni wana pamba te à peine une année oyo ba Belge bapesaki bongo autorisation église kimbangiste babanda kosambela libanda pamba te kobanda 1921 kino 1959 bandeko bazali kobondela ya kobatama. Ceux qui bayoki ki bakimbangiste bazali wana bazali kosambela il faut baya bakanga bino. Et mondele ayaki kopesa bongo liberté de culte. Église kimbangiste ebima babanda kosambela libanda ndenge bato nyonso tu ezaki bongo na le 24 décembre 1959. Donc le 24 décembre oyoyo toyebi bapesa yango bandeko na biso ya groupe théâtral kimbangiste bazali bon kobongama mpona komata nkamba ya Yerusalem kokumisa mokolo oyo ya monene. Toyebi départ ezalaki mabe. Or papa Diangenda, papa Kisolokele préparaki papa Joseph Kasavubu premier président. Or esika wana ba Belge proposaki papa Kisolokele bitomoni yo ozala président ya état africain ndenge tomona États-Unis d'Amérique proposaki papa Kisolokele bon kasi lokola bayelaki makambo wana te nde bayaki kotia papa Kasavubu liboso azala bongo mokonzi ya yambo ya ekolo na biso. Esukaki wana te papa Joseph Kasavubu babengisi ye pona aya kotia libanga ya construction ya temple monene oyo ezali na Nkamba. Papa Joseph Kasavubu aboyaki koya pamba te azalaki kozwa bongo masenginia ya bato. Yo moto okomi mokonzi boye okobanda kosambela kaka na ba église ya Mandalala wana tango wana église kimbangiste toyebi na bolamu ete nanu eloko moko etongami te. Yo moto okomi mokonzi okobanda okende kaka kosambela na église ya Mandalala ekoma ekosala ejina. Or ezalaki lingomba oyo epesaki ye pouvoir bokonzi na ye ewutaki kuna esika président Joseph Kasavubu abebisaki. Esukaki wana te abengisaki papa Diangenda aya na bureau na ye. Kasi papa Diangenda aye avandisi libanda kuna. Papa Diangenda zela kino suka président Joseph Kasavubu abimi na ye na nzela ya sima akei atiki papa Diangenda liboso kuna. Donc makambo ya mabe mingi salamaki na départ. Babi tangu bozali kokende soki départ ezali ya malamu te ekobotaka makambo ebele ya mabe. Ndina yango tomonaki président Joseph Kasavubu awumelaka te pamba te makambo ekendaki mabe.
Papa Simon Kimbangu Kiangani a répété yango tango mingi na table ronde bazalaki ebele oyo bakendaki kuna bayokanaka likambo kasi likambo yango kino lelo bango nyonso to basili batikali koloba yango te. Likambo yango ezalaki nini? Pamba te tango wana tozalaki nanu na papa Antoine Gizenga, il y a des dernières personnes ceux qui n'avaient pas bossé na te parmi aba oyo bazalaki na table ronde participants pamba te toyebite na table ronde papa qui solokele pe azalaki. Okitawa ose tata nayo atinda kiyo bona koluka biso basumuki wete nobika na kanda na ye kono Yesu okitawa ose tata nayo atinda kiyo bona Mayele na yo,
makasi na yo wete bokonzi mwa yo bosakolama pesa biso mayele na yo wete biso tosalela yo pesa biso wanya bwa yo wete biso tozala na nguya pesa biso mayele na yo wete biso tosalela yo pesa biso makasi na yo wete bokonzi mwa yo bosakolama biso tozali batoma na yo tinda biso bisika biso yolingi kasi kobosana te moyini oyo satana ana bato na ye biso tozali batoma na yo tinda biso bisika biso yolingi kasi kobosana te moyini oyo satana ana bato na ye pesa biso mayele na yo wete biso tosalela yo pesa biso wanya bwa yo wete biso tozala na nguya pesa biso mayele na yo wete biso tosalela yo pesa biso makasi na yo wete bokonzi mwa yo bosakolama biso tozali batoma na yo tinda biso bisika biso yolingi kasi kobosana te moyini oyo satana ana bato na ye biso tozali batoma na yo tinda biso bisika biso yolingi kasi kobosana te moyini oyo satana ana bato na ye pesa biso mayele na yo wete biso tosalela yo pesa biso makasi na yo wete bokonzi mwa yo bosakolama pesa biso mayele na yo wete biso tosalela yo pesa biso makasi na yo wete bokonzi mwa yo bosakolama pesa biso mayele na yo wete biso tosalela yo pesa biso makasi na yo wete bokonzi mwa yo bosakolama pesa biso mayele na yo wete biso tosalela yo pesa biso makasi na yo wete bokonzi mwa yo bosakolama pesa biso mayele na yo wete biso tosalela yo pesa biso makasi na yo wete bokonzi mwa yo bosakolama. Merci technique na loyembo kitoko bocheli biso toyebete technique ezalaka bongo na ba caprice nango ndenge eloba na français technique assez caprice tozwaki mwa kokoso na nzela ya caméra siko kimi ezongi tosepeli mingi na ba effort oyo bandeko bazali kosala po ete tokomela bino na
kimia nyonso tu mpe na qualité nyonso tu pamba te tozali bon kozwa bamessage qualité ya image ezali bien et qualité mpe ya son ça va. Merci beaucoup, merci mpona bacommentaire sur WhatsApp. Ndenge tolobaki bokoki kobenga biso na WhatsApp plus 243 97 22 86 423. Soko bengi biso opesa biso apport na yo par rapport ya masolo tozali kobeta na mokolo mwa lelo. Tobandaki koloba ete table ronde bakangaki likambo, kasi likambo yango kino lelo yo batikali kobimisa yango te. Kasi biso toyebi ete Congo oyo ezali mboka ya Tata Kimbangu. Même banzembo elobaka yango pamba te banzembo na biso ezali ba inspiration oyo utaka bongo epa ya Tata Nzambe. Mboka Congo, mboka oyo Tata Kimbangu amonela pasi. Congo ezali domaine privé ya Tata Simon Kimbangu. Ezali ya ye. Tomache bamote, Congo ezali domaine privé ya Tata Kimbangu. Amona pasi po ete lelo yo tokoma boye malgré tozali pe kondima yango te. Pona tokoma boye bato base sakrifia na mboka oyo. Tata Kimbangu tango bande koloba ngo epai ya bato babande kondima te. Na kotala ndenge mundele azalaki kosala na mboka oyo, bandimaki teke mundele akoki kotika mboka oyo. Kasi lelo oyo Congo ekoma indépendant, tokomi na ba président oyo ya biso moko bato mwindo ba congolais. Pamba te Tata Kimbangu alobelaki yango. Epa ya Tata Nzambe ezalaka nini? Toza na eloko ya kopesa ete. Pamba te biloko nyonso tu ezalaka ya ye. Azalaka kaka na posa ya reconnaissance. Moto nyonso tu esalaka ye esengo tango ozali na reconnaissance na eloko oyo ya pesa yo. Oyebiki eloko oyo naza nango kingandi nde apesaki ngai yango. Tata Nzambe pe alingaka bongo. Alingaka te to bomba bolamu na ye. Awa tozali kokunda bolamu na ye, yango tozali komona makambo ya ndenge na ndenge. Tosala boye simbi te, tosala boye simbi te. Kasi malembe na bakonzi ya mboka lelo tozali komona date le 6 avril ekomi date férié, chômé et payé. Liboso ezalaki te. Ndenge moko tomonaki bayaki ko honorer Tata Simon Kimbangu comme héros national. Malembe tozali kokende. Posa ya Nzambe ezalaka nde bongo. Boyeba ye. Kimia toza nango, oyo toza nango, eloko toza nango eza kouta epai na ye. Nde na message ya mama ministre tolandaki bongo alobi ezali mbala na ye ya suka te koniata mabele ya nkamba akobanda koya pona aprofite kozwa mapamboli. Ezali mbala ya yambo banda République démocratique du Congo et banda tozwa bongo premier ministre ya maman
banda République démocratique du Congo et banda kino moi ya lelo mbala iboso to mama ya liboso ayingela na esika ya premier ministre ezali bongo mama Judith Suminwa yende tozali kolobela visite na ye na mboka Nkamba oyo esalamaki bongo na samedi ya le 21 décembre kino le 22 décembre nde azongaki mboka Kinshasa. Yango tozali bongo na téléphone ouvert. Soko lingo contribuer to pesa contribution na yo par rapport ya voyage to ya visite ya mama ministre benga biso na plus 243 97 22 86 423. Ezali bon na WhatsApp okoki kokomela biso pe message tokotanga yango. Nde tozali bon kokende malembe tokotia mwa loyembo po ete topemisa mongongo. Yokani bondeli nanga nazali kobelela tala pasi nzala kufa bitumba omokili nazali kobenga yo bele male kolo sunganga bele male kolo sunganga Yokani bondeli nanga nazali kobelela tala pasi nzala kufa bitumba omokili nazali kobenga yo bele male kolo sunganga bele male kolo sunganga
Merci technique na loyembo kitoko bocheli biso. Merci beaucoup. Tuze bon koko ba malembe tuze kokende pe na soka ya programme na biso. Tolobaki ete benga biso na plus 243 97 22 86 423. To komi bongo 0h passé de 31 minutes na studio na biso ya Masolo Kimbangu TV. Nde tozala kolobela bongo voyage to visite ya Premier ministre Mama Judith Suminwa na mboka ya Nkamba ya Luselemi. Oyo esalimaki bongo na samedi le 21 décembre 2024 kino dimanche le 22 décembre 2024 nde azongaki bongo na mboka mokonzi Kinshasa. Benga biso pesa ba suggestion na yo to ba message na yo par rapport ya voyage ya tata ya mama premier ministre chef ya gouvernement na mboka Nkamba ya Luselemi. Pe pesa biso ba suggestion par rapport ya live na biso pambate to ze bon komeka ba bisalelo to yeba ndenge ni to ze kokoma epai na bino, qualité ya son, qualité ya image nyonso to wana to za na posa to yeba yango komela biso na message ou soit sur WhatsApp na même numéro to kopesa to o ezali bongo affiché na écran na bino nde to kozwa yango na esengo nyonso to. Tozali bongo kokoma pene ya suka ya programme na biso pambate RC pusani to yebete tango yo bato mingi tozalaki na kati ya église journée ezalaki mulai esengeli na biso kopemisa nzoto nde na yango toko tia bongo ba détente musicale malembe po ete toshite suka tina suka ya programme na biso ya mokolo mwalelo. Nde programme ya na biso ekobanda kozala bongo de 20h à 0h. Donc chaque jour de 20h à 0h tokobanda kozala bongo na live pona kosolola matali lingomba na biso pe basango ya ndenge na ndenge tokobanda kolobela. Donc de 20h à 0h tokobanda fongola bongo live
pour na kobenga to ko participer ezali kaka na même numéro plus 243 97 22 86 423 nde tozali pe bongo na kobongisa bongo milulu ya le 24 décembre oyo ezali bongo liberté de culte oyo église kimbangiste ezwaka na 1959 nde molulu yango bapesa yango na bandeko na biso ya groupe théâtral kimbangiste toyebi na bolamu ete na ntango oyo kamba ekomi deja ya kotonda e bandeko mosusu bazali nanu na nzela bazali bon komata kamba eloseli pamba te balobaki yango groupe théâtral kimbangiste bazali komata na tembe nyonso kasi biso pe ekipe ya Masolo Kimbangu TV tokozangisa te kolakisa bino lolenge nini milulu mizali kolekana na kamba eloseli tokobongisa programme po ete tokomaka malamu na bandako na bino e na temps réel nde na yango tokosenga bongo loyembo moko pamba te topemisa bongo mongongo Ozali tazai oyemema yemi fasina sokili Pasi anzoto semili mwana soke fana tozali Kimyosa yasa zalela yombo ibisa teleri Azali kobundisa biso butupe moyingolo Elema bisika sosoko zalana yombazali Zambisa biso tobana etumbo yolo Elema bisika sosoko zalana yombazali Zambisa biso tobana etumbo yolo Ozali tazai oyemema yemi fasina sokili Pasi anzoto semili mwana soke fana tozali Kimyosa yasa zalela yombo ibisa teleri Azali kobundisa biso butupe moyingolo Elema bisika sosoko zalana yombazali Zambisa biso tobana etumbo yolo Elema bisika sosoko zalana yombazali Zambisa biso tobana etumbo yolo Ozali tazai oyemema yemi fasina sokili Pasi anzoto semili mwana soke fana tozali Kimyosa yasa zalela yombo ibisa teleri Azali kobundisa biso butupe moyingolo Elema bisika sosoko zalana yombazali Zambisa biso tobana etumbo yolo Elema bisika sosoko zalana yombazali Zambisa biso tobana etumbo yolo Bengana satana mosika na biso Elfu wakizyo Yasiminoko liletika biso Efale la zalela yekuro zame Enzo yozalika keso marayo Natisa biso nguya tolonga mukili na mabe Yekuro zame Enzo yozalika keso marayo Natisa biso tomona bila kaulaka kibiso Osepela Bengana satana mosika na biso Elfu wakizyo Yasiminoko liletika biso Efale la zalela yekuro zame Enzo yozalika keso marayo Natisa biso nguya tolonga mukili na mabe Yekuro zame Enzo yozalika keso marayo Natisa biso tomona bila kaulaka kibiso Osepela Bengana satana mosika na biso Elfu wakizyo Yasiminoko liletika biso Efale la zalela yekuro zame Enzo yozalika keso marayo Natisa biso nguya tolonga mukili na mabe Yekuro zame Enzo yozalika keso marayo Natisa biso tomona bila kaulaka kibiso Ozali tazai oyemema yemi fasina sokili Pasi
nzoto mpe milimo na biso efano tozali kimiosa ya sasalela yo moyibi atelemi azali kobundisa biso butu mpe moyingolo elema bisika zozala na yo bazali kotambwisa biso tolana etumbo yo elema bisika zozala na yo bazali kotambwisa biso tolana etumbo yo ozali nzambe oyebema yebi masina sokili pasi ya nzoto mpe milimo na biso efano tozali kimiosa ya sasalela yo moyibi atelemi azali kobundisa biso butu mpe moyingolo elema bisika zozala na yo bazali kotambwisa biso tolana etumbo yo elema bisika zozala na yo bazali kotambwisa biso tolana etumbo yo Pegana satana mosika na biso efuwa kisyo yaseminoko liletika biso efalela salela ekulozame azo yozali bakeso mayo lakisa biso nguya tolonga mokili na mabe ekulozame azo yozali bakeso mayo lakisa biso tomona bilaka olakaki biso sepela Pegana satana mosika na biso tozuwa kimia basiminoko liletika biso tosalela yo ekolozame azo yozali bakeso mayo lakisa biso nguya tolonga mokili na mabe ekolozame azo yozali bakeso mayo lakisa biso tomona bilaka olakaki biso tosepela Pegana satana mosika na biso efuwa kisyo yaseminoko liletika biso efalela salela ekulozame azo yozali bakeso mayo lakisa biso nguya tolonga mokili na mabe ekolozame azo yozali bakeso mayo lakisa biso tomona bilaka olakaki biso Merci technique na loyembo kitoko bouti kotiela biso ya groupe théâtral kimbangiste toyebi na bolamu ete tozali bongo belema na le 24 décembre oyo ezali bongo fête ya eyamba ya tata Simo Kimbangu ezwaki bongo liberté de culte donc bakoma bazwaki bongo indépendance ya kosambela librement pamba te de 1921 à 1959 Église Kimbangiste ezalaki na temps na époque oyo ya clandestinité mundele azalaki kolinga te bato babondela na makambo ya tata Simo Kimbangu nde na 1959 le 24 décembre nde mundele to roi belge apesaki Église Kimbangiste indépendance to liberté de culte to banda bon kosambela na polele ndenge tolobaki tozali bongo en direct tokomi bongo 0h passé de 42 minutes na studio na biso ya Masolo Kimbangu TV tozali kokende malembe na suka ya programme na biso topesaki numéro ya téléphone plus 243 97 22 423 soki obengi biso okoleka bongo en direct opesa biso ba suggestion na yo to opesa biso oyo okoki ko memela biso ya plus na kati na to yambana appel moko tozali nango en ligne awa. Allô? Allô, bonsoir papa journaliste. Bonjour maman, obengi biso wapi pe kombo na onani? Allô?
Allô, bonjour maman. Bonsoir, papa. Ah, Naza obeni en biso ya direct. pepe kombo nani? Na bengi bino na mboka ya France. Oza kolanda biso malamu? Na bengi na France. Kombo na ngai mama Solange Mauku. Allô? Allô? Ah, olobi nini mama? Naza kolanda Masolo Kimbangu TV. Oyo ezali nalandaka yango souvent mpo makambo ya kitoko ezalaka kuna. Lelo nakoti namoni bozolobela likambo natali ministre, mama ministre na analyse ezali kosalama yango nalobi nabenga. Vraiment ezali esengo mingi babiloko ya boye elekaka souvent po na ntango tokomi na yango ndenge ye moko tata mokonzi ya bule mpe mokonzi ya lingomba tata Simon Kimbangu Kiangani azoloba ete mopepe ezoya mopepe, donc balobelaki biso yango deja mopepe yango ezoya. Kasi alobi faites moi confiance, yango wana nde na bengi mpona vraiment nasepeli biso toyokaka makambo boye baémission boye elekaka mpona bana papa Simon Kimbangu toningana te, tozala kaka na nsima ya tata mokonzi ya bule, yango wana kobengana ngai. Ah, merci beaucoup mama, tolandi na bokebi nyonso tu. Toyebi te soki ozolanda biso, ozoyoka biso bien to baeko ezali, okoki kopesa biso ba suggestion mpona technique babongisa mbala ekoya ezala malamu mingi koleka. Nazolanda nalingi nde naloba mpona son soki ozoloba neti na liboso wana miziki ezali koyokana makasi yo ozala koyokana te. Donc yango wana mais eza esengo mingi baanalyse ya boye epesa makasi po ete nkamba d'abord nkamba kaka yango nde ekobikisa mokili po tokomi kokosama trop ingeta tokomi kokosama mingi, toyebi te ke nyonso ezali na maboko ya tata Simon Kimbangu Kiangani, yango wana. Ok, merci beaucoup maman, tosepeli na appel na bino. Ezala mbala liboso te, ezala pe ya suka te. Pardon, ezala ya liboso mais ezala ya suka te. Ozongelaka biso soki ndenge topesi programme mikolo yo nyonso tu kino le 1er décembre tokobanda kolancer bongo live ekobanda ezala na bacaractère ebele badédicace mpe ekobanda ezala pamba te tozopusana penepene ya milulu ya bafete tokoki mpe kosala badédicace kodedie bato balingami bandeko mwa loyembo na ndenge na biso ya lingomba ekosala mpe malamu mingi koleka. Donc awa ndenge eza boye papa tokokosinga mpe nzembo okopesa mpe mbote. Oui, oza na temps na oyo ya kopesa mpe mbote ya kosenga mpe nzembo mais na tranche oyo te, na tranche wana nde tokobongisa banzembo ekozala nzembo kosenga mbala moko eleki mpona ezala malamu mingi koleka. D'accord papa, donc ndenge naza bona kosenga nzembo. Oui, okoki kosenga nzembo tokotala na technique soki nzembo kosenga ezali te topropose o mosusu lokola tozali bon kobelema na feti ya groupe théâtral kimbangiste donc toza kaka na série ya banzembo ya jeteki. Etombe bien mpo nga mpe naza mwana jeteki
En tout cas, na pesi mbote na bana ya jeteki nyonso ya mokili mobimba. Surtout na pesi su mbote na mama na nga Lukau Azola. Ye azali mwana ya jeteki. Ok. Na pesi pe mbote mingi lisusu na ba voisin. Ba voisin de banane. Ba voisin donc soki na lobi bongo dirigeant. Chorale des dirigeants. La grande chorale. Chorale des dirigeants. Pour bango donc biso toye ko corriger bango bic rouge. Toza ko corriger bango sikoyo. Donc oza sûr que boko corriger bango. Oh, to corriger bango toujours so bango ba tirer 10, biso to tirer 20. Bon, peut-être que vous allez apprendre à temps. Président na so kota na labo. Donc ndenge bakosala les biso to sala fois 2, fois 5, fois 7, fois 10. OK. Eza bon. Ok, merci beaucoup. Tosepeli, tokotiela yo nzembo oyo bakoki kobongisela biso na technique kuna, mais il y a groupe théâtral Kimbangiste. Pona esala yo. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Mokolo malamu. Pambate tokomi déjà 0 merci, heure passée de papa. 50 minutes. Merci beaucoup. Merci pour l'appel Nabino. Merci ndenge tolobaki sala ndenge mama sali obengi biso na plus 243 97 22 423 obengi biso oleka en direct ou soit okomeli biso sur WhatsApp numéro oyo ezali ya WhatsApp donc tozokende na appel normal te tozali sur WhatsApp nde na yango na technique tokotala loyembo nini ekoki kosepelisa mama na biso Pambate asengi loyembo ya jeteki.
munza Mvula zikini bozobonda Zikini bozobilungwe Zikini bozohola Usadila kangu Kadija kubikwa jangi tukulu dilweke Zulu ya toto sida fepoka Ya kubika nzambika dile ni saluta kojambwe Ese jamu Budila kwiza Zaya ozosia kwa mutomebu Nabu Bana banzambisi bafuluka Bakokeswa mkembo Ese jamu Budila kwiza Zaya ozosia kwa mutomebu Nabu Bana banzambisi bafuluka Mavangu matome Sila kona fogo bani manzazi Sila fuki swadilu Yeswa kemewa Sila fumfula Wabeno lutatamene mavangu matome Sila kona fogo bani manzazi Sila fuki swadilu Yeswa kemewa Sila fumfula Wabeno lutatamene mavangu matome Sila kona fogo bani manzazi Sila fuki swadilu Yeswa kemewa Sila fumfula Wabeno lutatamene mavangu matome Sila kona fogo bani manzazi Sila fuki swadilu Yeswa kemewa Sila fumfula Ilweke basi Ilweke basi Lulwenga lupumama Lukilumukila kwenyo Kadijambu lilwe ya kujengani Kadiza ya kene lumbuko Lulwenga lupumama Lukilumukila kwenyo Kadijambu lilwe ya kujengani Kadiza ya kene wolako Lulwenga lupumama Lukilumukila kwenyo Kadijambu lilwe ya kujengani Kadiza ya kene lumbuko Lulwenga lupumama Lukilumukila kwenyo Kadijambu lilwe ya kujengani Kadiza ya kene wolako Balongo Sibakemba Balongo Sibakemba Balongo Sibakemba Sibakemba Balongo Sibakemba Balongo Sibakemba Balongo Sibakemba Sibakemba Bakia solwa Sibayana Bakia solwa Sibayana Bakia solwa Sibayana Sibayana Bakia solwa Sibayana Bakia solwa Sibayana Bakia solwa Sibayana Sibayana Balongo Sibakemba Balongo Sibakemba Balongo Sibakemba Sibakemba Balongo Sibakemba Balongo Sibakemba Balongo Sibakemba Sibakemba Bakia solwa Sibayana Bakia solwa Sibayana Bakia solwa Sibayana Sibayana Bakia solwa Sibayana Bakia solwa Sibayana Bakia solwa Sibayana 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 Sibayana
Merci technique na loyembo kitoko bocheli biso ya groupe théâtral Kimbangiste na mvula ezingonda loyembo wana esepelisa mama na biso mama Fifi Ndongala toyokaki bato oyo adediaki loyembo wana nde tozali bon kokende malembe na suka ya programme na biso kasi tokoki kosukisa programme na biso te sans important to remercier bongo bandeko oyo bazali kopesa biso maboko po ete bokomela biso na kimia pe na esengo nyonso to na bandako na bino nde totangi bongo papa Lambert Makwememo, mama Fifi Ndongala, mama Magali Sunda, mama Magali Ndongala, état-major azali mwa ebele bon bino nyonso tu boyebi ete boza kopesa biso maboko to tondi bino botondi et pourquoi pas bandeko ya Masolo Kimbangu TV technique eza kokende malamu pamba te bato bamipesi na mosala oyo nde tokozanga pete ko remercier bango tokomi bongo na suka ya programme na biso nde tokutani lobby na 20h kino 0h tokozala na bino elongo mikolo lokola tozali kokende bongo malembe na bafete tokobanda bongo kotiaka live presque chaque jour de 20h à 0h. Téléphone ouvert, on peut sa dédicace, on peut la dédicace, on peut sa bambote et pas batu oyo sepel na bango, on peut kotika ba message na yo et ko sala biso malamu mingi koleka. De toko kanga bongo malobate, tozeli bongo kende na suka ya programme na biso ya mokolo mwa lelo to remercier bino to yebete bozalaki ebele mpo na ngai tosuki na mokolo mwa lelo awa nde tokute na bino mikolo mizali koya. Ciao. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbangu TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbangu TV.